Voilà, matière ekoti awa dossier ekoti bandeko na ngai toye tolali tolamuki ka boye. Matière ekoti. Bandeko na ngai, j'espère très bien que biso tout tolandaki prestation ya Ferregola. Oya prestaki avant match à lobby oyo tobetaki ba Léopard na biso na pays ya Danemark. Voilà. Ebele ya ba Congolais na biso ceux qui na lingi na loba na préciser bato bakoloba ke koti le polémique parce que ebele déjà bakobule te ozolobela nde ba warrior parce que ba warrior na ba gaulois bazala na rando ngamo personnellement na yebi rando wana te donc moyen na préciser bato wana eza te donc bato wana baaka ba Congolais lokola biso tout. Ferregola après staki na ye na nani wana na match wana avant match et na mi-temps plutôt je m'excuse. Après staki tomonaki likambo ndenge lekaki kuna bakataki ye micro donc babilo mwa muke bakataki ye na mabete mais eza ba erreur technique. Oyo tellement biso la plupart ba Congolais to ignoraka babilo wana mbala moko to bandi non voilà. Ferregola Aibiko Mbate Ferregola voix ezobimate alors que Zalaki ba erreur technique. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso ya Kala, bienvenue Balandi Nabiso ya Sika, ya chaîne Nabiso Inès NM officiel. Tous ceux souhaiter binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà, bandeko nanga to évoluer dans sango nabiso, to évoluer dans dossier nabiso. Oye memi encore une fois biso et pas inabino comme je l'ai toujours dit, biso awa to yaka kofinga batute, biso awa to ya tia polémique te, to ya sala kande ba analyse. Avant tout bandeko nanga avant penza na évoluer dans sango na dossier nabiso to zonga mamuke. Fally Ipupa après staki na présentation à trophée, il y a l'équipe PSG, Paris Saint-Germain, où Oyo et Oti ko gagné deuxième ILCD, championnat Champions League, bah gagné qui coupe de Champions League na bango. Après, bah bango pe bah gagné qui année passée bah gagné au dongo et ça le cola bah doublé, bah l'année lundi mi balé bah doublé des Champions League. Alors Fally Azalaki naye invité comme artiste. Kakandenge STM après staki, Fally Ipupa après staki, artiste bazaye belé. Mais Fally Ipupa pas après staki, donc c'est la fierté ya mboka na biso. Eza ba contrat naye o azwaki. Alors après prestation on a Fally batutu presque 100% la majorité. Et c'est là qui est ma réaction. Ngapi na sala qui réaction nangai. Bandeko nangai. Alors, pour la ba mususu, ba fan musu aloba qui na voilà leader na biso à l'équipe tellement. Yeyo ba comme invité ni eti na ba PSG a su ba contrat wana zo yemba donc Fally amatisi moi niveau. Donc niveau azalaka matisi les sous après ba concert na ba Stade de France yango ba opportunité zo fungwa makaka. Alors eza lokola batia ki moi manque Ferregola. Tolali tolamuki boye Ferregola pe azaki invité na match na biso ba match amicaux au tobeta ki na Danemark ba Léopard na biso déjà pour la ba éviter score et bimaki 0 bi partout. Torata ki pensa ebele mais eza match amicaux problème peut-être c'est la match na biso ya le 17 entre Portugal et Léopard, Léopard de la RDC. Alors Ferregola après staki après un mi-temps pour la bamususu déjà aye oyo aye ko zongisa 0-0 na biloko ko prester na ba stade. Prestation a Fally Ipupa elekaki correctement. Donc il n'y avait pas des histoires et Mathieu Kiti abedaki baba boy kuna banzembo na ebele abuja ki bana poto bana France. Alors Ferregola e pe aye poster et ko prester tellement batu babando zela parce que zala ki surprise. Déjà mutata moko ta e bakike
Ferregola ko se performer. De la même façon, mutata mon côté ayebaki pour na Fally, et la même façon, mutu moko atate ayebaki pour na prestation, il y a Fally, il y a Ferregola. Voilà. Ferregola abeta bandaki na calme bien bato ba obina ambiance, eza stade bino mo boye bien ambiance en stade, plus artiste na bino ya mboka akoti azobetela bino bandombolo wana, azobetela bino barumba wana, donc danger. Ambiance ezalaki bien. Mabe eye kokota erreur yo bakataki, donc erreur moko esalamaki pona ba technique. Micro et Kati, ça s'est fait attendre ba concert au Monaka. Micro penza ba privilège makasi eza micro oyo ya mokolo événement. Donc wana ndenge ezalaki match. Donc tokoki koloba te waki batiraki attention, mais ya makasi penza te parce que ezalaki événement te tout comme concert te. Alors ba pesa ki micro lokola ba pesa ka mutu nyonso ba balobaka ba oyo ba yembaka ndeka micro moko ba pesa ki pe Ferregola. Mais toyo ko remarquer boye volume ekati. Tozo ka lisusu Ferregola te. Bino mo boye bi déjà biso ba congolais ndenge tozalaka tozelaka nde matière. Matière ya bongo ekoti, matière ya boye ekoti, donc ezalaki se rapidement hein pona kozwa mbala moko Chombo Kobanda live. Ferregola a été insulté, Ferregola a été dénigré, Ferregola donc ba traité na biloko ebele. A commis victime ya ba hein ba momo ko boye ba négativité moko boye ebele kaka pona son o ekataki lokola ezalaki concert na ye. Alors c'était un artiste o ba invita ki kaka aye ko prester comme c'est le Congo qui était en train de jouer. Bae ko invité ye. Tobo sana ki ba invitation nyonso ba si ba invité Ferregola na babilo ko boye malgré to si to asi abetite le babilo lokola championnat coupe du monde ba match amicaux, mais même azana ba événement ebele on a grand stade abeti to bini, mais oyo kaka erreur muke Ferregola comme victime. Bande ko na ngai y a une chose je m'excuse que je devrais premièrement vous dire avant pesato évoluer car on est toujours évolué. Tout si ko comparer artiste na biso précisément Ferregola na Fally. Ferregola na Fally eza Real de Madrid na Barcelone te. Ferregola na Fally eza Cristiano Ronaldo na Lionel Messi te. Ferregola c'est un artiste, Fally Ipupa c'est un artiste. Motutu asalaka na ndenge na ye. C'est la musique mais qu'il mutu na mutu azui forme na ye ya ko continuer na musique na ye. Kaka ndenge bango tout babandaki na ba orchestre Ferregola zaina wenye Fally Ipupa na quartier latin, Ferregola longwe wenye ye quartier latin jusqu'à ce que fongoli orchestre na ye naïba te soki nde ba gaulois naïba kombo ba orchestre Ferregola te Fally Ipupa te bi wa victime. Voilà bandeko na ngai biloko nyonso wana eloko na koki koloba eza to longola ki polémique wana. Baza ba artiste bango tout baza ba star. Toutefois on peut ko inviter Ferregola na événement moko munene lokola o présentation ya PSC bando présenter coupe ya Champions League au baganya qui baroki ko invité pe Ferregola azana ba talent. Alors to longola ko comparer bango. Soki penza lokola biso ba congolais to linga ko comparer ma to comparer kasi ata ba action na bango kaka ndenge ba album ba biloko aboye Ferregola za na combien d'albums aleki peut-être Fally Ipupa na ba album voilà na biloko abo mais ko comparer bango ke no voilà oyo nde aleki moninga azate mutu na mutu azo sala biloko na ndenge na ye. Bango tout baza ba grand ya mboka na biso. Lelo soki batie kombo ya Fally Ipupa na mboka na biso bakoleka te sans kotia kombo ya Ferre. Lelo soki babandi koloba likambo ya Ferregola bakoleka te sa koloba biloko ya Fally Ipupa. Pourquoi? Baza ba tête
tosia mwa makambo na se bango pour le moment bango nde basimbi musique ya mboka na biso abatu nyonso baye na nsima na bango bango nyonso na ba oyo ba ex patron na bango oyo ti lelo par exemple Koffi Olomide azobeta kaka musique mais baza na se pas na se ya ba œuvre te mais pour le moment pression eloko nyonso baza na se mais mutu na mutu atikali na ba œuvre na ye mutu na mutu atikali na biloko oyo asi asali déjà oyo marqué la musique congolaise la culture congolaise mais pour le moment c'est Ferré et Fally Ipupa bango nde baza au top kaka ndenge hier c'était Cristiano Ronaldo na Messi bazaki au top lelo pe c'est Fally Ipupa na Ferré Gola dans la musique congolaise bango nde basimbi musique na biso oyo azobunda koto oyo azosimba bendela koto oyo ekweya te topesa bango force à un moment soki tolingi totia mwa polémique tolandela penza eloko lokola micro ekatamaki na prestation ya Fergola ye mutu akataki yango te il peut jamais faire cela ayaki kuna mpona kosepelisa bandeko na biso ya bakongolais oyo bazalaki sur place ambiance wana plus match ezobina ambiance à stade Fergola le padre kuna tobini tozozo la victoire malheureusement match ebimaki nul donc 0 but partout toya ko comparer bango te wana ezalaki ba erreur technique micro peut-être mutu alekaki kuna esali boye na boye voix et son ekatami et puis ezongi ça s'est fait moko ata bozo kumba mutuka moteur ekatami eza biloko oyo mutu a créé donc ekoki ozala kaka na défaut ekozala lokola biso te lokola bato nzambe a créé te eza eloko oyo mutu a créé donc défaut ekozala kaka vous voyez un peu alors Fergola aza nde victime ya eloko wana Fergola a causé eloko wana te Fergola alingaki kesalema bongo te alors aza nde victime ça s'est fait que yende mutu aza bando bete et puis du coup voix ekatami bandeko na ngai bamusu baloba voilà Fergola lo azela kaka Fally Ipupa sala eloko depa Fally aucho prester na stade kaka siko pour Fergola yeoya aseke c'est Fergola kenda ekuna asengi bango ke na lingi na prester. Est-ce que vous imaginez ok kaka na solo li kaka na FIFA non voilà RDC na biso sobeta ta mi-temps est-ce que moyen na prester ça ne se fait pas pango moko nde babulaki eloko wana non voilà Congo nde ezobeta tosala nde nini tobenga mwa artiste moko ya Congo allez artiste nini bango moko baponi non Fergola le padre babengi ye non voilà c'est bon il y a boye na boye batie ba organisation jusqu'à ce que pour esalami de bongo esalaka Fergola asengaki accès wana te ata soki asengaki je suis pas sûr que balingi bapesa ye ça ne se fait pas ata babiloko ezalaka na baouverture peut-être ba coupe du monde coupe d'Afrique coupe d'Europe et tout baartiste basengaka te eza ba organisation ya ba FIFA nde babulaka biloko wana bango moko bamoni artiste nini aza au top kaka ndenge baponi déjà après nani ouverture ya coupe du monde baartiste bakoprester Rema ozala wana Tyler la sud-africaine akozala wana bomona na bamususu oyo bakozala wana bango bakoyemba kula donc bango moko nde bamonaka oyo aza au top oyo azobriller baponi akie ko représenter mboka na bango asali pe encore pour tout le monde pour na ambiance soki basalaka tolingaki tomona Fally akende peut-être kokende kuna asengi bango ayemba pe po kaleka fere lokola bokanisaki Fally bango nde moko nde basalaka ki bakie kobeta kuna non ce n'est pas ça bandeko na ngai totika bango bafanda bandeko na biso totika bango basala misala na bango la musique bayemba de misala oyo esalaka ke bavivre balia bana bakie classe toni yango de eza mosala ezaka nde lokola okie biro ofandi eza mbepu sala esali bango lelo oyo baza lelo bakumbaka bakari ya bien baza na bandako ya bien eza miziki wana topesa mosala ya moninga importance yayo mpe bakopesa ngwera importance
soki ya moninga ozo sala ngo ka boye ozo critiquer yango ya yo pe ba critiquer. Le karma existe bandeko na ngai, on récolte que ce qu'on sème. Ça s'est fait déjà, eza biloko ya koya to expliquer yango te. Voilà bandeko na ngai, kaka ndenge na yebisaka bino tosalaka ba analyse ba partage tolinga pe ba vie na bino. Aske eloko esalamaki ke esalamaki feregola micro ekatami bosepelaki nango nga précisément eza soni na niveau ya feregola o azoyemba tala ndenge akomi victime na eloko moko ka mukie ngai pa na ngai eza soni. Je suis pas tellement content komona eloko wana ndenge esalamaki eza eloko ya bien mpenza te pour notre artiste. Voilà bandeko na nga tokomi na suka ya partage na biso. Comme je l'ai toujours dit, merci encore une fois. Bino bozalaka parfait, bozalaka pas penza parfait moto parfait azalaka te, mais bino bozalaka fidèle, je m'excuse. Ya kolanda ba analyse na biso, chaîne na biso, ba vidéo nyoso, tosala tellement content koyoka ki koyeba pe ke bolandaka biso. Sentez-vous aimé, soyez aimé na système wa kitoko. Alors permettez-moi de vous dire bye.